Na peso ki a forsa kinga to sala na ekoko wana na place ya normalite. I was not going to film. I was not going to film. I only filmed na monaki makila. I got scared. Bien bosala ngo kala. Sika janvier bata peza na ba vidéo. Eza vidéo à janvier. Oui. Nazaki d'accord que toko sala ngo na ndenge normal. Oui, I'm taking that I'm taking responsibility for that. Nazaki d'accord que na ebi ndikamoto zoke ne kosala na wana deja tango azeli sangana sala makambo. Tina ndenge nakota ki na mbetu tosali makambo tosalaki koboana tango ekomaki tour abandi ko nani to okay God adema alinga video alipona boyaki na dit pardon, why do you want to do this? Naza na bana, naza marié, pourquoi olinyo ozo ba video na nani olinyo tout ça la sex tape, hein? Alobi oh is a souvenir, hein? And he's trying to street talk me through it. Alobi chérie, moni na niga kanatika na souvenir, hein? Azolo bisanga na, hein? Just those street words, so I can accept. Asala nini azwa ba photo na ba video wana na ganga ki mwae nyoso tu to bali ko bunda na ndenge ya mabete na mbetu na zuzo telefone na zokango na I started hiding my thing moi je suis déjà dans la page. Ah oui, vous ne le connaissez pas, la chaîne du moment, Kouli Media TV. Ah oui, toi tu ne sais pas, oh mais les autres qui le connaissent déjà. Kouli Media TV, la chaîne de l'excellence. Ah oui, venez nombreux, abonnez-vous et vous ne serez jamais dessus. Kouli Media TV nous propose comme des informations politiques, sociales, musicales, théâtrales et d'autres. Donc je vous assure que vous ne serez jamais dessus. Venez nombreux, abonnez-vous et vous ne serez jamais dessus. Ma supporter va gagner et moi je suis... Mbote na bandeko na nyoso ya Kouli Media TV. Bino bato bolandaka biso mikolo nyoso na babuta na bino na bandako na bino, ba itandoike na bino na ba tablette na bino na ba téléphone na bino. Mbote na bino banso. J'espère que vous allez bien. Nzamba zo batela pa mabote za malamu. Voilà. Tout le monde est sous dans mon cola lelo parce que sujet na biso eza moi délicat. Tout un sujet moi délicat. Sujet moko yo bino moko boyebi, ça fait un moment. Tozo kende yo deuxième année. 2020, janvier 2020, janvier 2021, janvier 2022. C'était déjà 2 ans. Makambo e bandara tango maman na biso Peniel atombokaka contre mobali na EP atikaka libala. Tous allons dans la période de décembre, si je me rappelle bien 2019, tout côté janvier 2020. Boutamutu Mike Kalambai a eu beta ya il solo na Tandoike. Kazo comprendre te makamuni ezoleka pour comment si nazo réagir ningwana. Yeko mwana ya mawa, yeko mwana ya nzambe, yeko mosali na nzambe. Toyoka kyo il fallait toyoka. Batu bazaki na ba bazaki un peu partagé na ba idée na ba on a sujet wana mingi surtout vraiment mingi bazaki mais ça là ba mo pasi ke ba mona mutoro Mike Kalamba yo ba benga pasteur parce que comment pasteur azala dénudé boye na miso ya bato
na mwasi na ye Peniel. Nga nasalaki quand même émission moko eza na kati ya Cool Media TV où nasalaka analyse ya likambo wana en disant que Maman Peniel, étant jeune fille, tant babalaki, là je résume simplement, azalaki peut-être la capacité à comprendre Makambu à l'époque, mais oya viva ki nakati ya libala pour na expérience na liboso ya rovanda na mutu. Ezalaki tellement choquant, ezalaki tellement douloureux que les loyo, ezalwa muta belika la liboma. On a battu dans zela ba otambola, musu mutakala, musu soupe azo ebate aza désorienté, musu azo loba loba, musu soupe par moment alobi na ye malamu, par moment alobi mabe. Nyoso ba benga ngo bato maboma, mais batu misusu baza pe na conscience ezo sala mais akomi désorienté na vie. Ezalwa likambo ya Maman Peniel. Sujet wana to makamona parce que linga mobile ne mingi lelo toujours prouver yango que azalaki nde désorienté parce que akutana na mobali moko ya mabe makasi. Akutana na mobali ya mabe makasi nazo répéter yango. Na batoile mikolo actuellement bozomona likambo ekoi entre Mama Obabengi Zawadi Tope Zawadji na Mbutamuto Mike Kalambai. Mama Zawadji wana azali Tope Mama Zawadi azali chantre avandi na Australie apparemment biso nyoso toyebaki na biso yete bato ebele pe bayebaki yete. Mais cette dame là azali na posa ya promotion moko na misu ya ba na niveau international pe na misu ya ba bandimi ya ba congolais o baza na diaspora pe o baza na Kisasa. Donc alinga ko sa ba featuring moko boye yena pour ne parler que de Mbutamuto Mike. Alinga sa featuring na Mbutamuto Mike pe ba travailler ensemble pour musala na epé et banana miso batu ndeka ka to monaka batu be ba trouver le formateur Werason pour ça ba featuring ne ba trouver rapper Koffi Olomide pour ba ça ba featuring pour ba bima ba mona na miso batu. De la même manière Mama Zawadi wana sokipe Zawadji ayako trouver papa oyo Tope Mbutamuto yo Mike Kalambai pour ba ça la featuring tout en sachant que mutango pe azali moto ya Nzambe pe chantre pe de l'Éternel mis à part qui pasteur akoma. Mais tozonga mo mukesima pour nga linga ami kozonga mo sima pour comprendre bien ba makamune ezali komata. Mama Zawadi asalaka pe demande moko période moko avant akoma na Mbutamuto Mike Kalambai na Mbutamuto mususu pe centre de l'Éternel na kombo ya Michel Bakenda. Toko Zawadi soki azoyemba motema Nzambe ezobeta popopopo wana Nzambe baopambama ye Zawadi na biso soki asimbiko bina koloba te Nzambe alola akitaka na ngwende yokaye biso nyonso toyebi niveau ya succès ya Michel Bakenda. Et Michel Bakenda aza pire mutu ya Mbutamuto Mike Kalambai. Donc bango deux bayokanaka très bien. La preuve en est que dans la Sabino vidéo moko moi extrait à mouké oyo les deux chantres de l'Éternel entre guillemets bazoyemba mais bazoyembe la Nzambe te bazoyembe la mokili. Suivez bon tozo. Bala ekimanga nolemo libala panga nolemo babuti babetanga nolemo bala ekimanga nolemo libala panga nolemo babuti babetanga nolemo nolemo
Voilà, bandeko na bouti kolanda moi extrait wana ya muke. Ya ba chante na biso mi balé bazoyemba. Mais bino mo boyoki maramba bazoyemba nga besoin répéter te. Bino mo boyoki. Maintenant Mama Zawadi. Lokola ye parce que on a des réseaux sociaux, hein, biso tozo créer le communauté. On a essayé d'aller voir un peu dans les réseaux sociaux. Na ba preuve ils ont les réseaux sociaux, bazo lebisa biso que Mama Zawadi a l'habitude ya ko longwaka na mboka ne Australie, place aza marié avec 3 enfants. Ko matati ki sasa pona ko promouvoir nanu musala na ye ya chantre de l'Éternel. Et en plus, il y a aussi là, featuring na bandimi mususu oyo ebani po yepe ayebana. Mais et l'autre toujours comprendre te, y apparemment featuring na ya salaga, il faut esukara na mbetu. Mama Zawadi, Tope Zawadi, azana eloko wana na nzoto, c'est-à-dire o abenga kindumba azana makasi ya azane faible akokakate c'est-à-dire eloko tout mobali akoyebisa ye andimaka na ye po kaka akoma na but oyo ye alingi kokoma. Mama Zawadi soki Zawadi soki zape Zawadi azana faiblesse na kati na ye. Soki kaka moni mona mobali ya kitoko mo ya bien. Ye utu kitoko ilobelaki lokote po boyoka ye moko tango ba otuna ye. Mama Zawadi ulingaki ye po sepelaki na ye habite na sepela anete. Sala oui buzo bananga na zo lima oui na sala ki nyoso azai ko etsa. Obanda to sepela na ye? Mama, te. Mais bongo muto sepela na ite loko te ka yebiso longola bilamba banjo longola boza na relation te mobali na yo te nini te elo nini bandaki otinda yo ke ondima makambo wana nyonso. Ouais, buzoba nanga ya nandimaki nyonso nazali kosala nyonso azali koyebisanga. Kosala oui, buzoba nanga nazolima oui nasalaki nyonso azali koyebisanga. Obanda to sepela na ye? Mama, te. Mais bongo muto sepela na ite loko te ka yebiso longola bilamba banjo longola boza na relation te mobali na yo te nini te elo nini bandaki otinda yo ke ondima makambo wana nyonso. Ouais, buzoba nanga ya nandimaki nyonso nazali kosala nyonso azali koyebisanga. Oyoki. Mais ndenge ni okomaki ti na niveau na te na comprendre te po makambo to oyebisanga na ondima kaka. Mama Zawadi makasi a très forte. Azana makambo makasi. Mais tozonga sima. Na ina la nisabino moi extrême muke ya mbuta mutu wana babengi Mike Kalambai. À l'époque, c'était le 17 janvier, je pense, 2020. Azarosel Abisso avec donc place où on a un théâtre go. C'est-à-dire pour sentir maintenant que non, mutu aza souk un acteur. Donc azuina aspect ya mutu azui mawa. Azana mélancolie. Azana donc ils ont quoi mutu ba memi libosa juge. Bazaro ko nettoyer, c'est-à-dire ba boire quel en pâturage sans qu'il y ait azana fautif quoi. Bolandana no extrait au boyokaye ninga zolba à l'époque. Tant maman Peniel à Longwe Libala. Shalom frères et sœurs, je suis votre frère Mike Kalambai. Après un court moment de prière et d'observation, je sentis clairement dans mon esprit la nécessité de m'entretenir avec vous. C'est avec étonnement que j'ai appris, comme vous tous, tout ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux à mon sujet par la mère de mes enfants. Je signale d'entrée de jeu que je n'apparais pas comme pour faire une riposte ou encore un droit de réponse à quoi que ce soit, mais juste une mise au point dans le but de calmer certains esprits, notamment ceux de nos mamans à travers le monde qui se sont sentis très blessés en elles-mêmes et qui n'ont pas vite caché leur indignation face à toutes ces accusations gratuites et toutes ces images de violence qui ont fait route avec. Je suis un enfant et en même temps un produit de l'église du Congo, aujourd'hui serviteur de Dieu.
Je demanderai à toutes mes mamans qui m'ont vu naître et grandir de faire le porte-parole auprès de 4 milliards de femmes à travers le monde, leur disant que je n'ai jamais été quelqu'un de violent et c'est pas aujourd'hui que je vais l'être. Retenez que je n'ai pas renoncé à mes 2 armes qui sont la prière et le silence. Ce silence qui ne m'a pas été suggéré mais plutôt imposé par le Seigneur lui-même. Je n'en dirai pas plus, mais j'ai le cœur très meurtri et abattu, beaucoup plus pour mes enfants qui sont innocents mais malheureusement victimisés dans ce triste affaire. Esika yango tokomi esika yango tokomi yango lisolo siko ebandi. Qu'est-ce qui s'est passé? Ou alors question na biso ya boye ebandaki ndenge nini? Rencontre na ye ya ye Mbutamutu Mike Kalambai na mama wana rencontre na bango ebandaki ndenge nini? Bolanda bongo tozonga. Tout a commencé la histoire vraiment avec l'apparition de cette jeune dame na Kinshasa. Mais boyokanga na bokebi, boyokanga na bokebi. Mwana mwasi oyo oya chantre au bozomona na kati ya makambo oyo aza très dangereuse. Parce que cette femme azalaki nanu na bakenda. Bolandi na kati ya reportage na biso, moi vidéo ya muke tuchelaki bino po bomona comment bakenda ata bozala ba relation moko ya musala okolo bana suka ya vidéo yokaye. C'est-à-dire déjà ebi que ta makambo alingaka. Bino moko boyebi que dernièrement il y a eu des problèmes entre Kaka Mike wana na pasteur Moïse Mbiye. Bango mibale babundeli nini? Makambo ebandi mwa musika po bazalaki ba intime. Mais Mbiye auti kosala ba audio oto kaki biso nyonso que frère moko boye tope pasteur moko boye tope mosali na nzambe moko aza kolandela ye butu moi. Bande konanga bolandanga na bokebi. Mbiye aza mutu moko ayebani pe mingi ndenge moko na Mike. Lisolo oyo tozobeta ya mwana mwasi oyo il faut boyebake mwana mwasi oyo bakenda azalaka pe malamu na Mbiye. Bakenda azalaka pe malamu na Mike. Tango bakenda asali masolo na ye na mwana mwasi oyo asilisi yango, il se pourrait que babetana masolo, nalobi bien, il se pourrait que babetana masolo na Mike. Il se pourrait pe abetela masolo yango pe kaka na Mbiye. Mais Mike tango babeti masolo, binomo bomoni video o baza ko seka baza ko yemba banzembo o eza kutu ya nzambe te. Ba partageara ba intimité na bango. Sûrement na kati ya masolo bisa ke faiblesse mo eza kote wana. Nga kutu na sina lekaki. Mais petit yango azolinga pe amona yo bosala featuring. Mais ye masolo na ye aza suka na faible. Oko utiliser pe. Mike pe na kibo moto na ye kaka parce que bango tunde omoni bango bazango batanzambe te. Bango ka batu normal. Na kibo moto wana ki mobali cité alobi que non ye pe ata la histoire. Mais tant alobi ata la histoire pe leki makambo tozoloba eleki ba vidéo bozomona eleki na mois de janvier ya mbula we. Donc tant ba makambo na to eleki dossier ko kwea siko wapi na responsable ya Majabo, c'est-à-dire Mukambia Majabo. Bino nyoso boyebi Mukambia Majabo pasteur wana azape chantre en même temps et pasteur en même temps. Yena mwasi na ye bangonde ba Kolo Majabo. Dossier on attend ko ye pa ya Kolo Majabo
Kolo Majabo qui a des relations avec Mobali ya mwasi oyo. Oyo tozuta la lelo na kati émission oyo. Atindeli Mobali wana ba donné. Wana mwasi azana kisasa. Place makambo bandi yango wana. Mais quelque part na kati ya ba recherche na biso. Il faut boyeba que Kolo Majabo wana pour dossier ya Majabo ezaki dossier ya Mbiye. Moto ifala zala responsable ya projet Majabo Talent eza Moïse Mbiye. Moïse Mbiye na ba olione alobi bien que non, ba yibaye projet wana na Mike Kalambai. La preuve en est que ba vidéo mo rebimaki il y a quelques années, peut-être il y a 2 ans, toza omona Moïse Mbiye na responsable ya Majabo na mwasi na ye na Dubai baza koyemba na katia masuwa moko. Donc, Mouto a présenté Mike Kalambai et pas yaba futur patron ya Majabo et Moïse Mbiye. A digéra likambo anate. Donc, ce qui fait que likambo e bimi lelo dossier en ekwagi et pas ya Mokonzi ya Majabo. Mokonzi ya Majabo qui a toujours gardé des bonnes relations avec Mbiye. Et en sachant que Mbiye a des problèmes avec Mike azomeka kosala eba zunguluke na kati ya bamakambu na ye. Ngai na ndenge analyse na nga. Na moni on dirait makambu ne uti epai ya Mbiye. Pour faire danser maintenant ou faire chanter ce jeune homme-là qu'on appelle Mike Kalambai. Yango Mike Kalambai sali ba chute na kati ya bamboka ba ya poto. Tension ekiti makasi, azan hôpital, tout ça. Donc, ba makambrize belé, et en même temps, aye koyoka histoire susu, et kobima azan ambeto. Donc, ekoko zongi saye en forme était pour le moment. Voilà à peu près, en résumé, parce que c'est tout obito développant autour de ça, l'angope émission. Mais à sujet, oyo. Ba mikole koya peut-être beaucoup yoka yango. En tout cas, nga analyse nanga isa bongo. Donc, si on comprend bien, Mbiye est derrière cette histoire. Parce que Basala qui est payé, Kolo, na Mike Kalambai. Michel Bakenda, Azanega Mouto a pesé Mike Kalambai passe, ya Moumi Moko aza faible. Chantre Moko Baouta Australie. Mokonzi oyo ya Majabo, tellement qu'Azara a bonne relation na Mbiye, n'a pas digéré ce que Mike a fait à Mbiye, et en même temps, a Tindeli Mbiye peut donner, oyo, lelo ebimi na bazo bima na ba plateforme. Lelo oyo toza ko solo na bino to sa l'émission to uti koyoka que ba bimisi lisusu ba vidéo mususu. Ya fille moko Christelle qui est passée na Majabo et qui avait quitté Majabo aussi rapidement qu'elle y est entrée. Parce que simplement, il y a eu des problèmes à Zouaki Bazemi Moko, Bazemi Wana, à Zouaki Amokuna Nakatia Majabo, ba vidéo bimi ya na Mike Kalambai na Mbetu. Vous voyez jusqu'où, quelque part, Peniel a pété les plombs, Pémon la bateau, comme quoi Libouma, parce qu'elle a vécu avec une personne ou un monsieur où Aïeba quitté, Aïbi face n'a été. Ba chantre anyo subo munaka ba zanga ki kokota na wenge ba lukanzela wenge ba zwanzela wenge te ba bongola banzembo na bango esika ya Yezu esika ya Marie Jeanne to ya Sylvie to ya Chantal ba changu kumbo ya Yezu baza batu naka lokwa batu nyoso. Voilà à peu près l'histoire. Tous les l'émission na biso. Chers amis, chers internautes, chers abonnés de Kouli Media TV, la chaîne de l'excellence, continuez à vous abonner massivement. Je suis très heureux et je vous remercie de tout mon cœur. Au nom de toute l'équipe de Kouli Media TV, vous continuez à vous confiance, vous s'abonner encore de plus en plus. Vous avez tombo la moi, chaîne Nabino et à excellence, ou épée Sabino Masola Gitoko.
malembe poto ke nango pe tina niveau oyo bato balobaka pe oui basali mosala. Mama Zawadi bouti kolanda alobi ye moko ndenge bakutanaki na Butamutu Mike Kalambai. J'ai dit wana to sola ki na téléphone on Wednesday mercredi na ebisi toza na shooting na air oyo please don't be late obi na kozala wana na koya na lui OK tata wana na jour ya tournage ayaki na ete to bengi ye na ba ya église na ye ba bengi ayamba ki téléphone te ayamba ki te ba message he was ignoring the messages. Wana sa salisa yo makamba zo yamba soute. Oui, déjà wana to salango 3 fois. Oyoki. Alors après tant ya quitté na. Bo sali 3 fois. Obeti ka moko sikoyo. Malgré to sala ki opasi wana me ozonga isubo bandela batu mibale isusu. Bien mosusu to kenaki studio. Okay, studio. To siliti to studio to we finish at 12 a.m. Déjà to koti dimanche. Oyoki. Tango sake kobo ezalaki dimanche déjà 12 a.m. Tango akendaki kozongisa ngani na ndako après studio session. Akei atiki the producer. Ya tango to sake kobo na voiture, ser na ya zalaki ezali ka biso to the producer nga na tata wana. Oyoki. Tokei studio to silisi. Akei atiki nani what is it called, producer wana ya show ya oyo bazali producteur ya show wana the show tokei atiki après nazali kovanda na nani ya sima kuna he reached out his hand abali ko simba nga because nazaka na mapwale de le abali ko simba he's touching, he's feeling my legs okay. And then after I bisinga bimisa kaleso okay. As he was driving, I took Nazaki Gosala, oui, Buzo, Bananga, Nazonima, oui, Nasalaki Nyoso, as I call it. Obanda to sepela na ye? Mama, te. Mais, bongo muto sepela na ite loko te ka ebiso longola bilamba banjo longola boza na relation te mobali na yo te nini te elo nini bandaki otinda yo ke ondima makambo wana nyoso. Ouais, Buzo Bananga ya. Nandimaki nyoso nazali kosala nyoso azali koyebisanga oyoki nazali kosala oyoki. Alors tango ayisinga nabimisa nini kaleson de azotambwisa akei aparke voiture na ye na ndaku oyo avanda he used to live at ndaku na ye ya kala molile ezalaki wana eza commune nayebi nanga te nayebi te esika zako yebisaki nga ke o ndako wana pembeni eza esika na banda kovanda kala oyoki ezaki mosika te na studio ya bato wana oyoki tokomi aparke voiture akoti na nani na the back seat tosali ekobo na voiture après ayisinga oki okoya na église na tongo na lobi wi na koya akei atiki nga nini na ndako oyoki wana ezalaki balami bale balami satu ezalaki wapi ezalaki na ndako na ye ayaki kozwanga na tongo na ndako na biso place nazalaki aye kozwanga asali nini ayaki ye moko te ayaki na nani ya porte those I don't know what I can call them azaka na petite moko boye afongolaka ye porte donc neti bana misala na kini aya na garçon wana baye bazwinga tokei na ndako jour wana tango nakotaki na ndako tobandi makambo tosali ekobo wana ya mbala misatu azwaki telefone azoyebisanga donc azwaki telefone azoloba o to filme tozwa wana telefone aye azwaki telefone po azonga oui azwa nani photo mibale mais video mpona boyaki nayebisi pardon why do you want to do this naza na bana naza marié pourquoi olingi ozwa ba video na nani olingi tosala sex tape
alobi oh is a souvenir and he tried to sweet talk me through it alobi ah chérie moni na niga kana tikala na souvenir azolobi sangana just those sweet words so I can accept asala nini azwa ba photo na ba video wana na ganga ki mwae nyoso tu to bali ko bunda na ndenge ya mabete na mbetu na zuzo telefone na zokango na I started hiding my thingy my private part na tango azwa ki ba photo wana I had something on pour the jour to salaki ekobo wana na dimisa ki elamba na ngate na zalaki na robe ya rouge ya mukuse citru but ya masolo ezalaki mosala mais ndenge nini mama Zawadi akomi na mbetu moko ye mtaza femme mariée mère de 3 enfants bana obozo mona na photo bana kitoko comment atiki mobali na ye oyo alingaka epe mingi oyo asali kazala ndenge azali apesa ye liberté wana poto uti le 8 mars awaka lobi awa naoki nde bamama bazolinga parité naoki nde bamama baolinga bazala na mwa liberté bamama balingi basala bamama balingi bamibali na bango bapesaka bango autorisation bakende kotravailler. Je me rappelle encore natalaki pe mission ya maman Rachula Caramel oyo asalaki rencontre ya munene na kati ya mboka Kisasa na ba mama ebele bazana ba capacité ebele bazana ba misala ebele ba ministre ba misusu pe bazana kati ya ba bureau bazana ba directrice ya ba entreprise ba misusu ba chef d'entreprise et na kati ya ba masolo na bango to na ko ki mama moko alobi ye mobali na ye a soutenu ye andima kutu na ba absence parce que azako uta musala na butu auti musala akozonga kutu na ndako te mbala mo ke université pour continuer kotanga azwa diplôme moko ya mwa likolo mama musu azaki wana alobi ye mobali alobaki na ye mokolo oyo kobanda musala yango pe mokolo kozwa valise na yo kobima na ndako siko nani na raison nani na tort na ba makambo to mona ya boye ya bambuta mutu Mike mwasi ya bato auti mboka musika Australie asali plus de 12 heures de vol na long courrier akiti na mboka na biso ale yo zuye otie na mbetu na yo okele pe mobali ne mawa te pozo ebisa epe ko ebisa mobali na ote ngamona ebine zo sala donc yanke penza me nakati ya bonzambe c'est-à-dire lelo ezo sala ngai moi frisson et puis nazo ke la bande ko nanga mibali pasi ba oyo batindaka basi enfin bandima ke basi na bango bakende osambela na obi basi nyoso te hein mais na kotala makambo ezo leka na bato bazana moi soi-disant bato ba croire na bango parce que bato ba mutamutu mai kalambai azana bato ebele balandaka ye bato ebele bazana kati église ne bato ebele balinga banzembo ne basi ebele babongwana mitema na bango ebongwana ekota na kati ya bonzambe mpo na bachanson na ye mpo na bamateya na ye bandeko na nga boimagine bomitya na place ya tata wana aza na Australie na bana misato atikali na bango kuna mwasi na ke musala apesi ye pe autorisation alobi na ye mama kende eza pour l'avenir ya bana pe to bakisa moi un plus na kati ya foyer a se retrouver lelo na ba réseaux sociaux azotala mwasi na ye na mbetu moko boye pe azobeta masolo ne basali ba makambo na ndenge sima na jo moko boye ayebi de ni de tête ni de queue po kaka jo na kombone mbuta mutu Mike Kalambai alika na télévision ayembelaka soi-disant nzambe ki azape na soi-disant bonzambe na kati na ye je tenais vraiment à beaucoup de maman. Je pose une question,
C'est quoi cette vidéo de moi que toi tu as sur une live, sur une photo, une live, sur une live, dans un reflet, sur une nana automatique, tout ça, ma petite patata. Ils ont tapé. What is happening? First of all, bato ebele bazola nanga na ebite soki. Baisa kinga ke mutu moko boye abenga ki parti Australie. Babengi balobi nyoso tu balobi o bakoloba ki na zaboe na sala boe na donc just to understand. I don't know. So na sala kini, so na sala kini tuana nini bazolo balokuta donc. Yo non na biso ke moto Australie babengi bazolo ndo. Donc, I'm not gonna lie to you. Prince abenga kinga lobi. For Prince yepe bisa kinga zawadi. I can't work with you anymore lobi. Donc ngana bozo mona esika nini bo mema bana mpate bana ya nzambe bato ebele bakopengwa bato ebele bakochange ba vie bato ebele bozonga na bino na catholique esengaka nango mbongo te okoya culte bandimi oye na yo soki mpe okoya no te ovandi no epa na bino osambeli na yo eza problème te mpo nzambe ayokaka prière na biso nyonso esika nyonso oyo tozali c'est-à-dire ozala na kati ya ndako na yo akoyoka ozala na kati ya transport ozoke mosala akoyoka prière na yo ozala na bureau na yo akoyoka ozala na mbeto hôpital wa maladi akoyoka ozala otambolaka te mutu te abusaka yo ovanda kwe moko boza prière akoyoka yo. Alors à quoi bon aller vous mélanger avec des démons comme ça? Bon, excusez le terme parce que nous avons un démoniaque. Biso nyonso to bana mibali te biso nyonso to ba ke non na bimana mwasi boye to na sala na ekobo bango moko kutu ba loba kombo ekobo c'est-à-dire bango mo ba misala ya nzambe ba loba kombo ya ekobo c'est-à-dire aza consciente zawadi soki zawadi ke asali ekobo mais siko azo benga ngo ekobo azo minimiser ngo abi ekobo ya normal na ekobo ya anormal. C'est-à-dire, ekobo pona ye ya normal, eza ekobo oyo basali loko papa maman, yango nde ekobo ya normal. Mais ekobo kaka, mais ekomi normal. Bo imaginer bande kona. Donc c'est-à-dire na do expliquer bino. Donc ekobo eza susu ekobo, eza su lisumu te, eza susu adultère te parce que ekobo eza adultère. Mais maman Zawadi alobi non, nazaki consciente que ba meminga yesika moko pona sala ekobo. Mais ekobo na ke kosala eza ya normal eza ya mabete wana eza ekobo ya normal siko mbuta mutu Mike asengi nga siko tosala ekobo ya anormal ekobo ya normal wana nga na oloba te na tiki bino boyoka bino moko oyo mama Zawadi to pe Zawadi basalaki na mbuta mutu Mike champion. D'accord, normal. Oui, I'm taking that I'm taking responsibility for that. Nazaki d'accord que na ebi ndikamotozo ke ne kosala na erwana deja tango azali sangana na sala yi makambo. Tina ndenge na kota kinambetu tosali makambo tosala ki koboana tango komaki tour abandi ko nani okay, God. Alinga, say it in English, then I can translate. Doesn't matter. It's not even that. It's just it's a salite. Donc it's something that is just disgusting. Donc it's just disgusting. It sounds just disgusting. To zaki na mbetu to sisi kosa lango na ndenga normal. Afosenga na zoloba. Na lobaki na lobby boy afosenga kosala ngo na ndenga sima nazo ganga na mbetu na bali ko I started moving nazo shake to for him ozo ningana na bandi ko ningana na mbetu please stop nazo ganga nazo lela please stop you're hurting me ozo kusanga alobi auto utiliser nini vaseline na pili couleur ya bana nanga ebisinga to utiliser nini vaseline na lobite you're hurting me please stop. He did not stop, he continued. Okay,
yango wana ti until I saw na bimaki makila oui na bimaki moi makila et bimaki pona nini ezamba la liboso osala eloko yango na Angela wana okay oui okay maybe that's why ti na atana tango tozali kosala nani wana tozali kosala ekobo na ndenge normal azwaki soi na ye aforce azoyebisanga na fongola monoko anamela soi na ye na boy aforce yango donc and he spit it in my mouth oyoki tango na boyaki komela soi na ye he spit it in my mouth. Now, I'm not even lying. There's no reason for me to lie about it. You see, Moko, toute catégorie confondue. Na ekobo ya normal. C'est-à-dire ba ya wana ko. C'est-à-dire ba na ebité, c'est-à-dire ba reva na vie na bango. Ko bimana ba femme moko to ba mumi moko ya kitoko ba nzele moko bina la goût po bazalaka na ngote. Ba profiter na notoriété ba komi nango ba zu komo nzambe ba tcheli boso pourtant azoloba na moi si devant ye c'est-à-dire à captiver intelligence na enyoso à hypnotiser ye na ba makambo na ba na bisimba simba pour maman na ye moko na âge na ye azoloba na yebité pourquoi na sali yango bozoba nanga oh Keba oya obebisa mamba basi ebele bakina ngo l'église ko sambela solo ba oya oboyela bango ko sambela pona bino ba mama boye pona bino ba chantre ya boye buta mutu mai bolanda mama Zawadi ndenga lobi bongo tozonga. Qu'est-ce que vous pensez vraiment que je vais faire un featuring ya koyemba ko kota la vidéo d'abord. Donc, dans le monde, on peut dire ces éléments. On se met dans la tête, mais surtout dans la moquette. Mais surtout dans la moquette. Donc, avec moi, qu'est-ce que je suis peut-être sincèrement, tu t'es entendu avec mon manager. Vraiment pour payer un featuring, j'ai fait l'audio et la vidéo, c'est pas 1500 $. Tu comprends ça? Ça se fait pas 1500 $. Tu vas rien pour me la je comprends pas pour me la ici. Papa Batou, it's not even. On a pas que l'Australie, bazolo ba on a longola ki zembi na sala ki boye. Donc les gens makambo belé ba et na ebi. Non qui sont OK. Mobile na yo il est sur le point. Yo avec son mobile na OK ngana wa. Yes. On dit mais là na on kanani on dit mais là. Qu'est-ce que vous pensez vraiment que je vais faire un featuring ya koyemba ko kota la vidéo d'abord. Donc, dans le monde, on peut dire ces éléments. On se met dans la tête, mais surtout dans la moquette. Mais surtout dans la moquette. Donc, avec moi, qu'est-ce que je suis peut-être sincèrement, tu t'es entendu avec mon manager. Vraiment pour payer un featuring, j'ai fait l'audio et la vidéo, c'est pas 1500 $. Tu comprends ça? Ça se fait pas 1500 $. Tu vas rien pour me la je comprends pas pour me ici. Papa Batou, it's not even. On a pas que l'Australie, bazolo ba on a longola ki zembi na sala ki boye. Donc les gens makambo belé ba et na ebi. Non qui sont OK. Mobile na yo il est sur le point. Yo avec son mobile na OK ngana wa. Yes. Merci encore une fois, merci encore na binonio sonné bozolanda biso. J'espère que émission na biso ils en a moins sagesse ils en a moins toujours linga kokende trop te na ba kombo na ba moko lokwa kutu mamnenge mama Zawadi azolobela bolimbisa ngana mela moi quelques gorgées parce que tazoloba voilà maman Zawadi azolobela biso ye moko niveau ya ekobo bakendelaki oya mabe c'est-à-dire maman Zawadi abimi makila maman Zawadi azoki mais tant azoki alobi te tika basali kaka ekobo ya bien te ekobo mais ya bien te batuni maman Zawadi topé maman Zawadi mais tant on commence à niveau wana que ozoki comment ça se fait que ok quand même pour ça la sous une fois là deux fois sous abina ebite buzo bananga kaka ah maman Zawadi ah gaye
Eh, yango robota mwana opesa ye éducation kokolisa ye elakisite que okomisie na niveau oyo lingi azala. Na minute oyo papa ya Jawadi soka za envie to pe mama ya Jawadi soka za envie bazomi tuna est-ce que to sala musala ya solo to pe ya solo te parce que ba ebite ne ba ko expliquer na ba koko na bango ça dit bano Jawadi aboti na mobali na ye bazo ebate neni ba ko banda ko expliquer bango biso nyonso to na ba mama biso ba mama ba kufa donc to orphelin. Mais je ne pense pas que ma maman ou Abisso bazaraki na bousalité à bouer. Moi, quand je repense à ma mère, Namona a pas faille exaté. C'est-à-dire, elle a subi dans son couple, Bamaramusu Nengeka Abasi ba subi Sarah parce qu'elle était soumise. Bango talaka à l'époque na bango baki ba maman batanga na ba lycée Mbanzaboma. Lycée Mbanzaboma, oya ebi Mbanzaboma, botuna Didier Masela, Topé, Alain Makaba, potutanga kuna na bango, ba webisa bino. Ba Mbanzaboma. Mais à l'époque, il y a ba mère ou ba bota biso. C'est-à-dire, ba kina ba sœur en Christ, ba vient biso ba kina collège Mbanzaboma, ba kina ba frère en Christ. Ba prêtre, pendant ya mindele ya solo. Alors, toujours, nous avons imaginé que maman oyanga a comme un niveau malgré un enseignement topé a comme un niveau supérieur mais maman a botinga sa université. Mais ce curriculum naie topozi niveau d'études naie topozi capacité naie na minute toza lelo na 21e siècle na 2022 et l'équipe universitaire est belé nako koma nako loba nako raisonner. Maman Zawadi azoloba anglais kitoko. Ezo sopana na munoko grave. Na français pe ayebi koloba. Lingala moi mon boulot parce que ça moi moi biloko mboka eza do yaza na monika za muto bazwaki uti boye direct au sauter capitale Australie. Il faut za mutuana. Donc, outika à côté kuna, à côté on est en mabela rouge, au sauté kanjili, bam balamoko Australie, parce que l'inga la route a bien monté, faut y été. Mais pas si quand on a monté ma peau na banana, pas si na monté ma peau na papa ni na maman ni souri baza en vie. Et puis, pas si na monté ma peau ba destructeur. Donc, c'est-à-dire, na minute l'État congolais normalement. L'État congolais n'est pas bazouara batumi sous basa na mango loko pena trop te bazu bati va en prison mais batora ba Mike Kalamba iwana il fallait ba pesa exemple c'est-à-dire na domaine ya makambi ya Nzambe na domaine ya makambi ba église de réveil il faut l'État abanda ko pesa exemple sikoyo parce que et koti na kati ya ba mœurs na biso makambi wana ba église na ba famille nyoso tu as des gens moi je cause avec des gens na téléphone. Oyoka non nange koki fona kende papa azozela dadi azozela biso photo kende lelo tozana soki nini maman Ruth rappelenga ko maman Ruth rappelenga babenga ngonini lelo tozana bobenga ngonini kutu o intercession soki intercession o lelo tozana rassemblement ba mama il faut to solo la entre biso ba mama mais église. C'est-à-dire que banda kuna bino ba parler ba père bazana ba boulot. Mais tant ozonga boulot à vider boulot et okuta bina que non. Bonne ndem ta sai bilo ba olia pour pour maman zana banda 8h30 9h à l'église. Il fallait yamba ba tous les ba solo entre ba maman. Mais l'église elle rentre toi mercredi par exemple. Mais on a peu aussi ça on peut jeudi peut les sous programme et ali. Alors l'état il faut kota makambo parce que na niveau ya batuloko ba Mike Kalambai a représenté quand même les lots na télévision na bana Mike na Mikolo na batu batalaki na Majabu wana c'est-à-dire Majabu talent azo bimisa ba talent mais ba talent na tout siko bazo bimisa bandiko na ngai mais za po ba koma lokola ye
to ba talent wana eza pena po ba yembela nzambe. Scandale Mike, scandale Michel Bakenda, scandale Moïse Mbiye, scandale basa soki combien o Matou Samuel. Donc bateau tout la plupart au baebani eza kota basi eza kota mibali ba scandaleux na ba scandaleuse. Mais bango ne ba osa succès. Alors na mono on dirait eza solo Satan penza comme dominer. Satan penza comme dominer la territoire parce que comme on bateau yo supposé représenter l'église ou représenter Dieu. A comme on bango à ses fins propres. C'est-à-dire à zu bango va memelaye sukoyo ba brebis nyoso galeux parce que ba tu me souviens en normal. Mais ba brebis baza moins faible, c'est-à-dire aza moins la problème à lokolo azo ki masumba mingi te troupe c'est que liboso ba bendi. Tant bazo Satan zoya ba to ki mabanini ye moi tengu ba bendi. Wana suko ba mama zawadi wana suki zawadi sans esprit mumi wana. Donc femme wana zawadi sans esprit donc ou alors suki tolobi kaza na esprit donc azaki ndumba donc na numéro 0. Po ya bakenda ku tolobeli te. Po bakenda pe mordant. Mais bon, imaginez qu'à l'écart, il y a un bakenda. Soit disant toujours pour na musala. Pour y musala na ye suka akana mbetu. Nazo répéter le musala ya zawadi et suka akana mbetu. Ouais, ba musicien nyonso zawadi o akenda ko proposer bango featuring na sima ekoma makama mutakala na mbetu. Zawadi akenda ti koluka frère Michel Bakenda. Zawadi yo soki mission na eza olala kana ba chantre po ozwaka ba matière zela mutakala na ope bima awa ngana lobi bolingai mutakala ya pasteur Mike bokota na lobate na mwana lobi mingi bopesi ngano atelo te atako kana zuite po bino lingi mitaka bopia ngana na tamwa bière. La préférée natika bino bol continuer Olanda suite ya masolo na e. Makambo lo bagiti na suka. Poe mekako ko en fait boyo kamona no po biso na suka falinga na suka na mekako pesa ngai conseil siko parce que ngape na moni il faut na ya siko ko contrer parce que batu to ya na mukili to ba mission te ba mission na yebi mission na ete batine po mutu na mutu ne to ya boto na ba mission. Donc la mission na oba fa yo yebi en ote. Alors nga moni ke nga na yebi ja mission na nga na yeba ngo. Mais la moni fona bakisa mission mususu. Ya wa au contrer kaka ba attaquant de pointo de base. Ba chakulenda oyo. Na wa au contrer bango. Ça dit fona comme pasteur likolo na bango. Siko na ba o dénoncer kaka bango. Il faut les années. Il faut créer ce qu'il y a biso qui pastora, mais il y a rencontré ce qu'il va pasteur à l'Okuta. Parce que si l'État a l'andeli bangote, bon petit exemple terre aux obatura va maïko, c'est-à-dire détruire femme. Moi si on a zoé bisaye, au robombelanga libala, tenga mona ebine na olobala mobali na. Donc c'est-à-dire a ebitsa que mobali ya moi si on a amona que prêtre, que l'union soit olobala mobali ya moi si on a mobali wana akondima. Encadrer maman. Donc pour la bango encadrer maman pour la bango il a qui sera kende na chambre na yo. C'est-à-dire so mobali ya lobby que non le ranga bona tini moi si na nga kende ko sambela na bi encadrer ngai maman. Pour la mbuta muto Mike Kalambai et Laxi memaye na chambre. Donc ya ganti ke muto na do amone maman na prêtre suka na prêtre ça obanga Mike quoi. Alors, yo yo sabiso que Peniel ne mutasa bêtise. Bolanda émission nangai sur Maman Peniel na Kuli Media TV. Na zola ngo mafinga, batu ba finganga. Comment ko lo baboy, comment ko côté la Peniel?
na côté la peniel ten nazaki au milieu, c'est-à-dire na la faute ya mutu na luka na yeba origine pour na loba ki on a émission na lobi mutu ata bomi mutu ba me marqué toujours na jugement pour ba yeba source ya likambo etindi ya boma mutu et outi wapi, parce que vous devez savoir que en chacun de nous ndenge to bota marabo et to kolara to zarana part ya bestialité na parti ya bien mutu nyoso bota marana tolo baka na kibondo kinaye na kibo santu naye. Alors les deux parties wana ezana kati na biso ya mutu na mutu ya ngo mona mutu musozo o comprendre to ah mais comment ombre lili akoko boma mutu akoko na niveau ko boma mutu te ndenge to ebe garçon na ndinga koleli ndinga zalaka gentil na batu ndenge aleka kawa ba mama bateka mapa aso akabela ka bango kutu ba petit na quartier sombe ba ballon ba beta mais abomi mutu. Non, c'est parce que azana par wana to parti wana ya bestialité tope kibondoki na katinaye azape na parti wana bien ozo mona rokabela batu na katinaye pekaka. Alors chacun développe cette partie-là à sa manière. Topé circonstance, moko la vie et comme ça que mutu a développé partie à mabe, entre autres la colère. Soy mutu na kanda ya makasi azala incontrôlable. Akoko mana niveau ya ko boma mutu. Mais sans kaza aeba ya bomi mutu, aroeba ngo après. Ba certifié lembo. Na bomi mutu. Mais na bomi mutu na colère. Yangwana na ba jugement, ba luka koyeba source. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'enfance ya mutu ona, est-ce que akolaka bien, est-ce que ça a traumatisé, est-ce que ça a violenté, est-ce que papa na robeta et to mère na po bana misusu to tamo ba to ba jo musu to ba ona nzela lelo ba koma bato mona abeta ka bana ne ya ko sakana te po ni po yeba beta ye ya ko sakana te ba la lisa na ba kaja ba mbwa na bo mwana na ye. Donc, il y a une éducation. Donc, il faut refaire l'éducation dans la banane. L'homme ne fait que répéter ce qu'il apprend. Quand je dis l'homme, c'est-à-dire l'être humain. A répéter et lokoyo azoye kola. Et si kapa ye koliamo. Ce qui muta koli na kati environnement moko bango tout bazaka ba impoli. Boka moite so kaza impoli na vinae. Ce qui moutouana, bomonika koli na environnement moko batu bazaraka na douceur, bien, sans problème, ba vivaka bien, calme, ba finga nakate, ba na respect à mon kolo hiérarchie, ba olandelango bien, c'est que na banane gozala pareil. Pour à transmettre kaka oya prenaki, à quoi transmettre le roi sikatin, azam magicien de pas découvrir le roi sika. A repesa kaka oye a salela. Tozui mwangonga ebele bande konanga ya Kuli Media TV mingi eza ya koloba ngonga nde zangaka biso mingi eza ya koloba ngonga nde zaka mukuse bande konanga lisolo eza très passionnant très kitoko tokozonga susu to développer ngo mena ba kombo ya bambuta mutu te ni na ba kombo ya ba mama mais to développer na ndenge conseil to développer na ndenge ya l'ICC pour batuba meka ko comprendre mais ba yebaka déjà tozo ko annoncer bango ba chantre na ba chantrice soki ba chantre soki ba chantreuse que tozo ya to ko contrer bango na terrain na bango oyo bango ba komi ozola batu lokola banyama zamba. Comment yo mobali mobimba oyebi que moi so na balaza na mobali na banana ye. Mais aux gens arriver quoi que non ngamona ebinde na koloba na mobali na yo pendant que moi ça au bomeninga libala sango c'est comme en Australie parce que ba beteli papa masolo obité za calme ya na mbetu nga na ebinde na oso na e mais aux démons ba pasteur au bino surtout moko na lukaka e moko aye barate keba na mutu abatami alikio maele moko kaka na lukaka yo moko mais na kozwa yo kaka t'en fais pas
nakozwa yo mais yo yebi ke nalukaka yo moko yebi donc le rôle andaka ngai er moko na ba réseaux sociaux po yokaka nga naza koyebiso yango solennellement naza koyebiso yango nazo répéter yango solennellement nakozwa yo. Nous allons régler ça entre hommes tous les deux. Bandeko na ngai bolimbisa ngai wana ezaki un peu bomoni ba kotango on a yebisa bino za ba kote oyo oyo ebatamaka wana mutu to azala na ngo bovanda malamu na mabota na bino boyoka mwa eloko ya suka na cheli bino engana bino tomonani na mikolo ezoya. Toujours à votre service Ombo et Lily. Merci. Bokumba voiture aizo aisinga na bana kusimba ye partout na fiba ye pardon pour la langue. I'm just gonna be honest na ko normal ko sala ngona ndenga sima nazo ganga na ndetu na bali ko I started moving nazo shake to for him ozo ningana na bandi ko ningana na ndetu please stop nazo ganga nazo lela please stop you're hurting me ozo to kisanga alobi auto utiliser nini vaseline na pi nikolo ya bana nanga ebisika to utiliser nini vaseline na lobite you're hurting me please stop. He did not stop, he continued. Okay, yango wana ti until I saw nabimaki makila oui nabimaki mwa makila ebimaki pona nini ezambala liboso osala eloko ngo na Angela wana. Okay, oui, okay, maybe that's why.